Suka. Hey, papa. Répondez, je dis non. Lelo tokoyeba soki Kabila za roi na moko après Kabila mibeko moka tokoyeba ngone lelo na minute oyo mukuna asamite batindi ya prison na minute oyo kita prison lelo na biso na mukuna na kata prison lelo abaye akufa bakosilisa biso ba peuple Kabila za nani na mboka oyo Vas-y, pasteur, on a vu ça justement, Bakaina et Makala. À cause de l'autre bataille, ça s'est battu vidéo de Bango à montage. Ils sont les lana Makala. Beaucoup de Makala. Ils sont les Makala. Ils sont les lana Makala. Ils sont les Papa, likamwezawa soki eza pota Kabila soki pesa wana biso tokoyoka baluki mutu esalama pona bakenge pe kubukula Premier soin nous va pas te donner dans la poche. Pardon. Papa kanda oui. Bakoki kokanga évêque Pascal Mukuna bongo te. Mboka oyo eza ya évêque eza ya biso nyonso. Évêque azokuna pona mboka. Comment Kabila tiki déjà pouvoir akena déjà. Mais comment ayaka kaka na makamuna ya biso ya mboka awa ayaka kaka. Yazo mona mboka oyo eza ya ye asomba biso eza nini? Tala ba souffrance to mona. Tozomona ba souffrance ba passe to mona pona. Kabila akokene awa tozana bandal na ACK. L'église Pascal Mukuna. Biso ba soda ba ligité biso totelema tokeno marché pona évêque Pascal. Moïse Mbiye tout le monde a les gars de viol. Est-ce que Bakanga Moïse Mbiye? Toi aussi héritier. Allez là ma viol. Est-ce que Bakanga toi aussi Pascal Balobi a violé. Mais tout le monde dit que Ezali Mascara ba sala biso. Ezali ba G ya FCC. To lingi bilo ko wana te. Kabila tika la biso mboka akende. Age Rwanda.
Papa, tolembi bango tolembi. Dit que Théokaki porté qui plainte contre évêque Mukuna. Hein? Moi si moko madame c'était Chibola porté qui plainte qui a violé yango lobby basambisaki Mukuna. Mais tout ça fait la précision té. Oh alali na parquet, oh alali na prison. Mais Théokaki Mukuna mboka lobby que justice na biso ça indépendante. Donc justice est indépendante. Donc il est possible une arrestation non, maman c'est là ou pas. Bisognon se devant la loi to andenge moko. C'est-à-dire que soko mukuna ça la raison, ça la raison. Soko ça la tort. Justice c'est ça la musala nango. C'est pas un problème de sentiment. Est-ce qu'on ndenge bazo landa bato wana ebiza sekayo munyango poni? Non, c'est tout à fait normal. Bandi minaye baye na siège na bango. Mais basi ba pekisi attroupement pas plus de 20 personnes. C'est tout à fait normal. Justice, c'est ça la moussa nango. Merci beaucoup. Hein? Il faut qu'on vite. Normalement, ils ont fait ça passer. Dans les Congolais. On dit Makambo, ils ont salama. Ils ont mis tomatoi, tomakanisi malamu. Ils ont la vision de musique, ils vont comprendre les gens. Babiloko, ils ont salama. Ils aussi vivant. Mais avec le temps, on comprend que c'est un ce n'est que le scénario. C'est une blague. Mais Makambo est un soulèvement, to boni boni. Soulèvement. Parce que dans la TV, soulèvement. Bao pe bazali, bao loba, bazali. Bao pe bao laksa. Parce que bao laksa est bateau. Toko sala boy, toko loba boy, toko sala boy. Bako mona, toko tumbe église, tout ça. Toi, les Congolais. Parce que Moutou a l'ingimboka na ye. On a un vrai Congolais l'ingimboka na ye. On sûr qu'il y a un salam Makambo et un salam. Il y a passe. On y a que ça va tout passer. On salam mboka na mabe. L'indemnité. Moutou mboka ko bebi samboka azati. Merci. Toi c'est trop. Tolingi de trop parce que mukuna stali et loco te. Viola ya mama mukolo mukolo olona makolo pe tapia bakia violer net na âge na pela baba violenga toi ça qui na posa nango sentiment bambo on est sala qui toi na posa état de droit makamba viol to yebi ngote. Merci beaucoup. Moi, je suis attendre et belé. Quand le même jour, attendre Moutou, quand le même jour, et ça, un complot, il y a bien biso. Bakate, kaka tango évêque a porté Kabila plainte, inde moi je suis abimi. Donc ba utiliser le peuple congolais ne razawana ayebike o ezali Kabila mutu asali makambo oyo. Ezali justice. Ba utiliser bata FCC. Donc Kabila. Ce que tu as dit FCC Kabila, yemda azali autorité morale na bango. Eza Kabila. Mboko eza Kabila te, Kabila yaka maboko pamba yaka na NKT. Na mboko yaka ta eloko moko te. Akoki ko manipuler. Donc ata papa quelle prison. Ayeba que peuple congolais va continuer toujours départ à Kabila. Donc ozolo bango départ na eza Kabila. Kabila peut faut bakangaye. Il faut pas kanga Kabila. Avec alo ba vérité. Papa Mobutu asali 32 ans na mboka oyo, azali susuke. Kabila akolakisa biso identité ya tata bote na mama bote na mboko. Kabila lokazo luka mutu ya pepe. Mama c'est là. Kabila lokazo luka mutu ya pepe congolais. Akokima na mboko ne Mobutu akimaki. Tolobi Kabila akokima na mboko oyo. Kabila akokima na mboko. Kabila c'est là. Mobutu a fait 32 ans. Asa lelote Kabila ba kokima na mboko akokufa na mboka musisi oyo nyesa zo soutenir Kabila na mboko ako ngwanda ba kimaki na mboko okuta kimaka na batu na ye ba kokima kotika mboko Kabila akufa
akufela na mboka mosusu akufela na mboka na biso te akufela awa te akende okufela na mboka mosusu awa te balibere évêque tokolakisa ye ezozela yo awa te oyo eza mboka tata na yo te akoyeba place asimi opération immédiate ya évêque Mukuna lokola kosambisa eza nde bato ya kabila tomoni yango lelo mpona nini toyebaki te eza probleme ya mwasi toyebaki te eza probleme ya mwasi lokola ekomi eloko ya te bakotisa ye na prison yonokoyo tia bato na yo basambisa CPI mpe ezali eloko moko azo baboyi moto wana bozwi aza moto ya pepe aza ye moko te na nsima na ye toza ebele bangala bakongo baluba biso toza na nsima na ye naisa chambre bino botie ye soki abimi ne problème nzoto na ye eza moto nyonso ti boza bakongolais ye kabila akokende muveye bakoza mpe akovanda me yo moto ozo apuye nalandaki mama moko lobi na se na kaleki nalandaki mama wana lobi aza mama pasteur dizo mama pasteur yo oza politicien tambola bato bazolandela yo siko bonyokwa pepe kongo nzambe osambelaka Onésime toyebi yo bapesaki yo mbongo soki soa dija toyebi yo bana bane bato biso awa toyebi tosi tokufi bato bazoyaba sokoli abimisi mutaka sokoli yo asio na poubele okomi prophète lelo balukeli ye nakosela musela Onésime opesaka mbongo oza $400 na Onésime yo pesaka mbongo $400 ti lelo opesanga te yo auta akoti prison à bonne santé abima pe à bonne santé abima to sala epna non le docteur aye à bonne santé to ministre c'est bon libéré